Nazana esengo koyeba ko boza ebele liboso ba etano na bino ike batata ba mama bande kombote pe boye imalamu na sembo ya mokola lelo ndenge tolobaka yoko sembo émission ali solo sembo émission makanisi sembo émission bitukuta na kapona kobeta politique pe masolo masusu matali kita ekolo lelo bande ko batali to kobeta politique te to kobeta maema koleka na société moko ya monene awa na République démocratique du Congo. D'abord merci na équipe technique namoni Kuparbola, namoni Rodido Wadio, Mike Kamwa Kazali, MCD ya Mavinga Zali, namoni Lisusu Iveloa na YouTube, et puis Gimpu, tous les grands maestros. Merci, Bandeko Batali Peboye Imalamu, na émission Alelo. Likambu ya ba licenciement abusif na ba société na biso ekomi le la monnaie courante rola la bolamuki na tongo boka ke société oyo société kingani société mpakala elongoli bato na mosala sans motif ndeti na SNEL boyebake na 2013 société à lotiliki balongolaka bato na mosala yango tokosolola na miso lelo donc ba ex agent licencié abusivement en 2013, plus précisément en mois de mars. Bango, bamonara ke ndenge SNEL alongolaka bango ezalaka yango te, bazwaka makambo bakena na inspection du travail, bakoma na inspection du travail na SNEL bayokani te et puis bakena tribunal de travail. Lelo baza wapi, lelo baza na cour d'appel ya Gombe. Tokosola na bango deux ex-agents. Il y a SNEL baza na biso ape baeli biso avocat na bango bandeko batali to banana na avocat boyebi lengo malamu maître Jean-Claude Katende avocat ya ex agent SNEL maître Jean-Claude Katende mbote mais na bandeli il faut na préciser que ngai naza avocat na bango te ouais to yambaka bango ça fait quelques mois na kati ya association na biso Azado oui yango tozolandela likambo ah yoza président national président Azado oui. Voilà donc président ya Azado na yega pona la kisa ndenge nini ba droit na bango ezaki respecté. Voilà merci. Alors na loboko na ngai peme na loboko na mobali nazana ndeko Placide Mayo naza bongo ex agent oui non ndeko Alpha Bendelo oza bongo ex agent ya SNEL mbote ndeko Zulu. Voilà pemeli na yo tozana ndeko Placide Mayo yepe ex agent ya SNEL ndeko Placide mbote ndeko Gilles. Voilà alors avant nazwa président ya Azado ndeko Jean-Claude Katende na banana na ndeko Placide Mayo betela biso lisolo balongola ka na musala na 2013 po bosala ka nini betela na biso lisolo en quelques lignes. Merci mingi pe na pesi na mbote na balandi na biso nyonso to ba moni biso lelo netando ike biso na 2013 ezalaki tanto bandaki musala na SNEL te biso SNEL alukaka biso po SNEL azalaki na posa ya kosala musala oyo ya azalaki na ngome bongaki bato bazala bato balukaki ezalaki biso na 2012 kobanda na sanza ya juin nde SNEL alukaka biso tosala musala oyo esengelaki na musala wana tosalaka tozalaka kosala yango pamba te tozalaka na ba contrat de travail ba contrat wana ezalaka à durée déterminée preuve yango yo komona contrat yango yo l'axa caméra kuna oloba ozo l'action zo loba oui contrat yango yo oui tosali yango 2 fois 3 mois donc première et deuxième contrat na sima nango ba pesa ki biso mukanda o etalisaki ke to sisaki musala wana mbala mibale fin contrat na biso yango contrat wana ba pesa na biso zaki à durée déterminée il y a 3 mois 3 mois ouais. 3 mois to sala mbala mibale lokola 6 mois ma contrat wana ezalaki vous avez engagé to ba journalier to zalaka ba journalier te na SNEL ngala kota SNEL lokola journalier te na SNEL na 2012 lokola temporaire ba contrat yango voilà ezalaka période ya essai tant to silisi musala oyo SNEL oyo ezali mama na biso tata na biso alobaki ke boseli musala malamu na sepeli na bino mais bo fanda na bandako tokoyeba nini kosala biso tozalaka surpris ya komona SNEL atie communiqué kolobake bino ba ebosalaka na musala oyo napesaka bino komona ngo ezalaka CRS cellule de recouvrement spécial
Nazana posa na bino SNEL a lancé communiqué ya ko benga biso to zonga ke a retenir biso lokola ba agent na ye. Naza sur communiqué yango yo. Et comment miete ba extemporaire SNEL azana bosenga na bino ba bosala ki musala na tangu ya CRS. Tangu tozongi wana SNEL azoyebisa biso boyeke na sepeli na bino et puis naza na posa ya mikanda na bino bo constituer ba documents administratifs pour boya ko déposer pour na bo banda musala nde biso to kendaka na mikanda oyo SNEL asengaka biso naza sur awa na koko tanga rapidement communiqué ezalaki le 30 janvier 2013 balobi concerne constitution dossier administratifs ex-temporaires CRS. Les ex-temporaires CRS dont les noms sont repris en annexe 1 sont invités à se présenter au bureau CRS Liminga dès ce mercredi 30 janvier 2013 pour déposer les éléments de leurs dossiers administratifs suivant liste en annexe 2. En attendant la finalisation de ces formalités administratives, les personnes concernées sont mises à la disposition du DDK dans le cadre du recouvrement intensif à partir du vendredi 1er février 2013. Donc, bengi bino bozonga musala. Tozonga musala. Bozongi. Cette fois-ci, ils sont kozonga loko là-bas ex-temporaire te. Siko komi ba engagé. To komi ba engagé. Vous signez contrat? Non, to signé contrat te. Non, to signé contrat te. Nde tozongi date yango yo. Bozonga na 2000 le 30 janvier 2013. Bozongi musala. Tozongi musala. Voilà. Tant tozongi awa, to bandaki mbala moko musala te. Qui la formation. La SNEL nous a formés. Le collab agent là. Tant que aussi formation, SNEL, talakuto moni oyo annexe babi liste. Liste des ex-agents retenus. Ah, l'obaka. Après formation, liste des agents retenus. Vous savez que belé, hein? Vous avez 301. Voilà. Après, Bobandi. Tant que retenir bino bobani musala. Tant que bandi musala, la SNEL nous a affecté na ba poste. Yonde tu yo placé mayo ba affecté que ba affecté na Lemba. Nous avons na service ya Lemba. Super. Na super wana tozalaki bakabola ki biso, mesusu baki na terminus, mesusu baki na Gombele, mesusu baki na super na Lemba foire. Yone comme mayo ngombulu ngai D6 mécanique générale hein? OK bisonyo so wana après tango to bandi musala to sali sanza wana ya février moni wana na ba ordre de mission oyo SNEL apesa ki biso poto kota na terrain wana to zaki soko la CRST to komaki brigade oyo SNEL asala ki asika comme structure moko asika comme nango brigade de recouvrement et d'identification des abonnés non gérés par la SNEL. Voilà, tout ce qu'on a. Alors, ndeko Alpha, tango bozongi na 2018. Tango bozongi. Non, tango bozongi na 2013. Après, pour ça la formation va retenir puis nous peut na moni kombo na yo wa bendelo mbandanzo. Voilà, na moni yango pa. Ouais, na moni kombo na. Alors, est-ce que bo signé qui contrat to bo bandeka musala nengwana loyenge? Eza ko banda lolenge te ndeko to bandaki musala par rapport na ndenge to bandaki avant. Sinela lobi en attendant ba formalité administrative o ezali ko salema na niveau ya direction ya ressources humaines, vous allez ko déposer ba dossier na bino, vous allez ko salisa ba examen médicaux to sala ba examen médicaux. Aptitude physique union c'est salema na clinique ya SNEL sur l'avenue de la justice. Mutu na mutu azwaka numéro ya fiche na lokola ngai numéro ya fiche na ngai ezalaki 817. Après l'examen médical déposer les dossiers administratifs communiqués ya constitution ya dossier administratif yango. Mutu na mutu aye na ba dossier na ye tokenda kosoma même ba document na ba commune ba casier judiciaire ba certificat même ya nationalité to somba ngo na lombangu to kotisa na SNEL. Balobi bon parce que DRH azali na moi
santé ezali kotungisa akei na Maroc mpona kozwa ba soins médicaux en attendant retour na ye msala oyo bokosala si bosalaka bobanda déjà kosala yango baaffecte biso ndenge ndeko alobi na ba service na ba PP mpona kobandela mosala oyo tobandaki kosala ya recouvrement na identification ya baabone non géré. Ndeko Zulu eloko nalingaki kopréciser mpona nini senela ye kozwa mokano ya koengage biso à contrat à durée indéterminée. Oyo zomona ezali mukanda ya comité de gestion. Après kosala mosala ya 3 mois ba renouveler yango une seule fois, bango moko bavandi basololi. Ba évaluer mosala oyo tosalaki pendant 6 mois. Balobi ete mosala ya bana oyo recouvrement epesi pourcentage ya 199%. Ya musolo ekotaki na kesi ya SNEL. Baye balobi ete ba abonné oyo bayibaka courant mais bafuta kate na SNEL. Yo yebi système ya Kinshasa. Asa ila courant mais SNEL a yebi ete. Musala wana izalaki évalué à 60% ya résultat. Donc tokoti saki sur la base des données ya SNEL 60% ya bato babandaki kosala lutiliki mais babandaki kofuta mbongo te. Yango na comité de gestion lobby solo bana oyo to engagé bango à durée indéterminée. Bon, ça va. Wana namoni, wana lettre zaki, c'est quoi zaki administrateur délégué zaki Eric Mbala. Eric Mbala. Na mars 2013. Okay. Tant ba comité de gestion zui mokano ya ko engagé bino à durée indéterminée. Ano ba engagé bino? Oui, ba engagé biso. Ou avec contrat de travail au ba engagé bino. Pour ça ils allaient comme pièce contre pièce. Pour avoir kende na pas bazouzi, il faut ils allaient comme pièce contre pièce. Donc avec contrat de travail au yo contrat écrit ezalaki na noté. Contrat écrit ezalaki. Bon on ezalaki. Contrat ezalaki na verbal parce que mobeko elobi contrat oyo soki bo signé à liboso à durée déterminée ya misatu ezalaka jamais à durée déterminée. Ya liboso ya durée déterminée ya mibale à durée déterminée. Ya misatu ezalaka automatiquement à durée indéterminée. Ndeko placide. Voilà mobeko elobi. C'est là ndeko placide. Au moins te ba umba kibino. Parce que tangu ba bino bokoti na terrain après que ça la formation et direction comité de gestion monique bokoti mbongo mingi bazu mokano yako signer bino contrat à durée indéterminée mais il fallait ba signer bino contrat à durée indéterminée et comme tout comme verbal ozomate ba umba bino ti ba ko longola na musala ba considérer comme état ba stagiaire. Ndeko umate ba umba bino afana zo ndeko shakol katende we ndeko placide na sepeli mingi na mutuna na wana omodi biso la SNEL eza mama na biso toko kosona na mama te toko ko beba na mama te mais mama so ba umbi nazo ya na lobelo ko mwa mutuya omoni papa mususu na mama katandako bako ko bota mwana baboti mwana pesi se kolaka ta famille papa na kwa na ya kumufana mwana na mwana kwaza mwana ngate mwana kwamba bakosa nini bakoluka basa test ADN omoni mukanda oyo balobi nini awa eza mukanda oyo pesamaki balobi note à la direction de l'administration du personnel ezalaki ya date ya le 28 février 2013 concerne paiement nouvelle unité de la brigade de recouvrement et d'identification de consommateurs non gérés conformément à la décision de la direction générale. Les anciens temporaires CRS dont les noms sont repris sur l'état de pointage en annexe ont été mis à la disposition du département de distribution de Kinshasa dans le cadre du contrat à durée indéterminée. Et ça bisoté. Nazoya. En attendant la finalisation du processus de leur recrutement et leur mécanisation, nous vous transmettons leurs états de pointage pour la période du 1er février au 28 février pour prise en charge en référence aux dispositions antérieures. Moutakomaki Mukanda Oyo Zangate est signé par directeur de la gestion du personnel, directeur du département des ressources humaines, Yangoy. Tozalaki na contrat à durée indéterminée. Toyoko sala 45 jours. Oui. To futamina 30 jours na liboso, lokola ba agence NEL. Yo matrikini. Matrikini nanga. Non matrikini. Kasi ezela kuli batu bongisa ngo kuna ba sala ngo kunati. Tango ba kotsa kata musalati. Ti ba longo libino za ozono ni ba matrikini te. Ti na zo ba ba umba libino moni ke na zaina raison. Siko ko umba yango wana. Ndio zo ba ko umba. Yango photo bimisa ngo ndebo. Ah voilà. Alors to suka na wana tout ce qu'on a on dépend de Jean-Claude Katende ya Zado Jean-Claude Katende quand la société la biso ya minene ils ont kosa ba Jean Boy
où va notre pays? Merci Toujours mingi Kelewa. ndeko Jules nakanisi ete objectif ya émission na yo oyo mpona ngai ya liboso ezali ete baagent toza na bango awa balakisa ndenge nini basociété na biso ezali kosala malamu te mpona bakongole baoyo baza kosala na kati wana ya mibale ezali te SNEL mpe basociété mosusu bazwa leson basalaka lisusu makambo oyo ya boye te kasi na mutuna na yo naoloba ete il faut bato nyonso bayeba ke société neti SNEL régie des eaux ezali société ya l'État elingi koloba ete ezali société ya bato nyonso bakongole nyonso soki congolais azwi contrat ezala à durée déterminée ezala à durée indéterminée il faut bapesa ye contrat contrat na lingi koloba ete il faut ezala contrat écrit esuka na maloba te esuki na communiqué ya comité de gestion nakanisi ke oyo ezala driblage balingai badrible bango mais oyebi ke justice na kati ya mboka na biso eza kosala yango biso bato azado to pesaka bango mayele to lobi na bango il faut bokende na justice na soki otali jugement oyo bazwaka ya liboso na tribunal ya misala tribunal du travail bapesaki bango raison sikoyo bazali na cour d'appel kuna pe tokanisi ke bakopesa bango lisusu raison. Donc il faut bato a SNEL, bato a Régie des eaux, na ba société msusu balingaka bazui ba congolais basali musala mais après babwakisi bango wana eza mabe nakanisi ke mboka na biso ekende liboso na biloko ya boye. Et puis il faut toyebisa ba téléspectateurs que surtout ndenge ndeko Jean-Claude Katenda otoloba surtout nazomona ngo mingi eza na SNEL na Régie des eaux parce que boyebi eloko ezo poser problème na Kinshasa ou pour ne pas dire à travers la République démocratique du Congo, ça problème à courant na mai. Moi c'est courtois, bah Jean ya SNEL surtout. Au moment na bango boye, au nom de Kozou, il faut l'obligation la télévision, na sali une année, na sali 2 ans na SNEL, na zakaka babe ngamo banani. Na zakaka journalier. Mais azomata poto ya SNEL. Azomata poto azo bongisa courant, azapena bon, ya service. Mais ça journalier. Parce que ceux qui eloko eyeli likolo ndenge moko awutaki kokufa na funa azalaki journalier. Donc c'est malheureux. Mikanda ya mosale lingolo bake mibeko mosale lingolo bake mutu ça déjà 3 mois il faut déjà vous considérer à signer contrat. Mais SNEL Régie des eaux basala makamona mingi pour faire travailler batou une année 2 ans, 3 ans, mais bazakaka, ba journaliste, ce qui n'est pas bon. Alors, ndeko Placide Mayo, Alpha Bende, le nazongi libino, tango beaucoup maki na inspection du travail, to ba nan ndengwana. Bomoni ke ba longo libino na 2013. Et puis, beaucoup d'inspection du travail, bosuka kindengeni. Na ba ina ndeko Placide. Tant que comme une inspection du travail, ba benga ki SNEL aya. Oui. SNEL a nié nature ya contrat wana mais lokola kuna na inspection du travail basambisaka na malobate basambisaka na mokanda na mibeko non loba na nzela ya mibeko wana etelisaki ke SNEL akoyaki na niveau ya inspection du travail nde inspection du travail alobaki boye nazoselela bino mokanda oyo babengi yango PV ya non conciliation bokende na tribunal de travail. Tant que na tribunal de travail, to komi biso na SNEL kuna kosamba lisusu. Na kosamba la biso na SNEL kuna to longa SNEL. L'inspection du travail bino bolonga ki SNEL. To longi. Bon, na tribunal de travail. To longi. Tango to longi SNEL, to tala ko moni bitulu ko oyo eza mikanda nyonso. Oyo basambisa biso. To longi SNEL. Oui. Tango to longi SNEL, SNEL oza mama na biso alobite. Makambo bokati yango malamu te bopesi bango mbano mingi to raison litonga mingi pona ngai na ko tika boyete na kei la 2e degré omoni ndenge ezalaki question moko tuleki ngai olobi es bino bozalaki na matricule
Nazasi ozo kalikambezo beta masete mingi na mboka na biso ko makambo ya NU nouvelle unité. Voilà. Ta la carte na biso ba pesa biso ba komani ni awa la carte. La carte na bino tant ba pesa bino ba komi nom de Société nationale d'électricité, brigade de recouvrement et d'identification, carte pour brigadier, numéro batie numéroté, au moins pesa bano umba bino batie numéroté. Non, Rennes, poste nom Midoua, département DDK, direction BER-EI, matricule, nouvelle unité, fonction, merci. Brigadier. Merci. Yango, na sepeli po lobi. Tango balobi bakomi wana, c'est yango. C'est là bato bana ndako batala yango yo lobaka na yo. OK, balobi toza ba nouvelle unité. Motango na ngai yo babengi numéro matricule nanga. Eza na kati ya ndako na biso kuna po nyonso tu ezalaki traité kuna ngai SNEL azwaki ngai makila SNEL atindi ngai susu mosala na mosala wana SNEL aye kofuta ngai lokola agent na ye pe mikanda na l'action a ezo ko témoigner. Voilà ndeko Alpha Oui ndeko bino tomoni mukanda oyo ya comité de gestion c'est wana yake Eric Mbanta signaki wala baike ba engagé bino parce que bokotaki mbongo ebele mais comment expliquer tango balongoli bino ba considérer nous comme état ba journalier au monde que dans la raison que ba umba bino pourtant ba longoli bino na si bozana mikanda ta ba longoli bino ba considérer nous comme état ba journalier ndeko totikala jamais kosala na SNEL lokola ba journalier mais tant ba longoli bino ba comment non tozana ba mikanda nyonso ezali ko attester que même na kati ya SNEL tango makambo wana eye SNEL etuni département juridique na bango ba oyo batala makambo mibeko soki SNEL aza na problème batuni bango bana oyo likambo na bango eza lolenge nini département juridique epesaki comité de gestion ya SNEL réponse mémo ya comité de ya juridique yango voilà continue mémo ya juridique ezali kotalisa na comité de gestion ya SNEL ete bana wana bazali lié na entreprise par un contrat à durée indéterminée. Ce qui bozui bango en charge te ba conséquences nyonso oyo koya tango ba kofuta bino entreprise boko empathy. Bon siko tango bozana SNEL liboso ba zuzi. SNEL azo lobani. Ayebi bino to ayebi bino te. Tango to na tribunal du travail. Alingaki liboso koboya mais à la fin aye kondima ke asolo bana oyo nazana bango na contrat à durée indéterminée. Nous avons une décision judiciaire tozanango aye kondima c'est vrai bana oyo signer na bango contrat à durée indéterminée même si tozalaka to signer na no yango te mais verbalement tozali lié na bango par un contrat à durée indéterminée. Donc ezali sous eloko ya kondite te eza ya solo tango tozali na kati ya kobunda ministre ya travail aye kokomela SNEL. Peut-être la lettre ministre travail o akomela ki SNEL wana comme ça totanga yango po ba ministre ya travail aye kokomela SNEL. À l'époque ezalaki son excellence Bahati Lukwebo ye muto akomela ka SNEL voilà banda yango. Yeah, comme le SNEL rappelle des dossiers de reprise de vos agents. Ok, c'est l'administrateur délégué de la SNEL à qui voilà. Mais c'est l'administrateur délégué. Je vais par exemple demander la suite réservée au dossier de vos agents dont le licenciement est répété abusif. Il s'agit des fistons, Bachabou, Longefa, attendez la droite. Awana 3, 4, le 4 agents affectés à la brigade de recouvrement et d'identification du département de distribution de Kinshasa, dont le processus de mécanisation et de signature des contrats de travail fut suspendu par la lettre vous adressez par son excellence Madame la ministre du portefeuille référencé Gouvernement agréé tout ça. Donc Angagaye Bahati Lukwebo na 2013 a commis qui monsieur Eric Mbala Angagaye boni likambo ya dossier na bino ndenge balongola bino na musala abusivement. Réponse ya Eric Mbala na tango wana zalaini na lettre Bahati Lukwebo. Eric Mbala en tant que DG SNEL atikala ko répondre na mukanda oyote. Atikala jamais ko comme la ministre suite réservée na dossier o. Tina denga e kolongo atikala ko répondre. Voilà. Merci. Alors, on nous va ça rapidement to na ndoko Jean-Claude Katene poto za na bilili. Pardon. Voilà. Ngelo ko kamusanga mingezala kanini? Oui. Biso to utaka bandako to ki musala. Tako to komi na musala to yeko kuta mukanda moko batikeli biso na ba bureau.
mukanda ngo ba komi note au département balobi boy pesa concernant arrêt prestation des nouvelles unités de la brigade de recouvrement et d'identification. En attendant les conditions de l'enquête diligentée par le Conseil supérieur du portefeuille sur le recrutement des nouvelles unités mises à la disposition de la brigade de recouvrement et identification des consommateurs non gérés, je vous instruis d'arrêter leurs prestations jusqu'à nouvel ordre. L'administrateur délégué Eric Balobi va arrêter nini? Va arrêter Botika Moussala jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Balobi va arrêter Moussala te, mais tout petit canon Moussala. Arrêt à prestation. C'était ça. Et là, c'est là. Donc je crois que arrêt à prestation, il y a que babana refuta bango malgré ba osala te. Babana refuta bango et puis contrat et ça continuer. Ah. Oui. Voilà, on va continuer quand même Moussala souté pour Eric Mala Sengaki. Vous allez toujours bénéficier et l'autre côté. Et l'autre côté. Bon. Malade, il y a une opération na Simandako. Bon, voilà. Alors, si vous avez besoin d'un cours d'appel, il y a Gombe. Il y a un cours d'appel au SNEL. Non. Il y a un SNEL na tribunal. SNEL, il y a un condé à Mondi qui était à Mayango, na deuxième degré. Il y a besoin d'un cours d'appel. Bon, tout à l'heure, audience aux allées dernièrement, na cours d'appel, on a parlé à la justice. Hein? Oui, voilà, tout à l'heure, coupard bola. Non, c'est du cas, c'est mon moutanzalé qu'on a. Allemagne, Kamara, tout à l'heure. Par rapport à l'audience à l'élo, Bisso va brigadier de Tozabo et Tokumisla nous amène parce qu'on dit toujours, malgré la durée de la nuit, le soleil finira par s'élever. Et l'uni collègue Sani, Nicolas Bisso. Tozela Mokolo et Makas. Pour Snell. Tobandi ko bundana ye ninga lobi wana depuis 2014 tozo longa azo interjeté tito komi lelo alors lelo to komi azangi eloko ya ko fonder appel na ye akomi ko zongela makambo ezanga tina mais to sepeli ndenge avocat na biso a présenté makambo ndenge to subir injustice ya part ya SNEL anyokoli biso tala tozalaki ba jeune de to komi mibange boye na bampiaka mususu baninga na biso mususu bakufi likolo kaka ya injustice ya SNEL. Mais lokola toza un pays de droit, toyebi ki avec l'arrivée de l'actuel chef de l'État qui a fondé son action sur l'état de droit, awa toza na parler de la justice, droit et kozala pona biso pe tokolonga ye. C'est moi makasi ngo zo mona biso dossier oyo ebandi lelo te dossier oyo bato bakufi batiki yango ti omoni biso tozo landela dossier eza dossier moko biso déjà bato mo photo za déjà na SNEL tout ça là déjà mais SNEL banda 2014 amuyaka biso parce que betier yake kwa tozaki na ba régime moko ya ba corruption azokende corrompre azokende kosala ba n'importe quoi biso tozozwaka musala te mais l'autre c'est plus le quoi était le droit et Antoine Tshisekedi Félix aye atie état de droit yango lelo ezaki jour na biso pe ya esengo nde tokuti kosamba na bango bakwei ya koloba bien ezaka ke bakwei biso pe elongo epa na biso tozosepela esuka na nzela te ekendeka ntina partout na basociété nyonso ya l'état il faut ekende po trop c'est trop eza dossier tozelaki tolonga ngo malebele. Je ne sais pas si la SNEL croit peut-être mokolo akokotisa biso lelo na ekokita na se mais tosala mosala na biso tolakisa preuve de maturité ya mosala tosala. Nous avons répondu à la SNEL na bademande na ye à 90%. Alongola Mutema Mabe, kozwa jeune, cette jeunesse a battu un travail énorme pour la SNEL. La SNEL avait des abonnés à Tika Koyebate, mais nous avons fait un effort de gens qui utilisaient le courant de la SNEL pendant 15 ans, 20 ans, il n'y a pas de facture, mais Bisso avec souffrance, n'a pas condition très médiocre. Nous avons percé même dans les fins fonds pour que tu ramènes abonné à le courant SNEL frauduleusement. Ensuite, il y a eu des créances, il y a eu des endroits où la SNEL a tinda été pour aller recouvrer. Nous avons usé de notre force, notre courage, il nous paye en monnaie de singe. Pourquoi? À côté l'entreprise va continuer. Dozana parler de la justice. Le chef de l'État prône l'état de droit. Nous voulons que l'état de droit s'applique par rapport à ces dossiers. Voilà, on est à bon audience à Souka, le cour d'appel ya Gombe et pas Wapi,
ex agent ba ex agent ya SNEL bazon dongwana na procès na SNEL. Alors ex agent moko bakisami aye Junior Fumudia mbote bien très bien Kayo. Non ba makasi ba toza na ndako ba yoka ça dossier mon sérieux. Oui, ça dossier sérieux très bien. Tekozulu naza malamu. Bon voilà, okoko baksani na onu suto to lo basiko. Juste ezane loko moko na lingina loba eza très important na sens ni. Ezana na chaque société ezana ba syndicat. Ba syndicat oyo ba défendaka ba jana na bango. To za awana lettre ya délégation syndicale. Oyo ba zoloba ce qui occur revoir na page ya suka ba lobi boy dans le contexte où cette situation perdurerait, la SNEL sera obligée de rémunérer les agents qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais cessé de marquer leur présence dans les installations de l'entreprise. Donc nazuka ka phrase wana. Donc pour la syndicat ya SNEL bazo considérer que biso en tant que agent oyo bazali na obligation ya ko défendre tozali toujours na ba installation ya SNEL et sengeli SNEL a continué ko rémunérer biso, mais chose qui n'a pas été faite jusqu'en ces jours qui nous lelo eloko wana esalemate ezali note ya na syndicat ozo reconnaître existence na biso lokola ba agent et non lokola ba extemporaire. Voilà. Alors ndeko Alpha. Oui ndeko. Babililo na to ko monter to la ba téléspectateurs ezalaki bon procès salemaki mikolo to le cas siko situation ezandengeni. Bilili to ko mona eza procès to bengi procès Michael Israel bilili wana wa. Procès marathon. Mukolo yango wana o makambo yindaki. SNEL atindi ba avocat parce que d'abord avant ba samba SNEL aina na batilatoire rebelle ya goya lelo na ko samba te ko zala mukolo songo lelo na ko samba te ti pour que ba samba il faut sommation judiciaire. Même mukolo wana po ba samba ba yena no ono to remettre to sala lisusu remise ya 2 semaines to kende ko bongama. Avocat na biso alobige lelo c'est lelo remise ko zala te. Yangwano moni basamba ki SNEL azana argument mon côté. D'ailleurs avocat na bango ça ko plaider na faire oyo. Mais pour nani aussi ma question. Merci Mike, je me sur le plateau. Pour nani SNEL ndeba kina balabaka azobima teti pour rien. Aussi le tabi déjà que ça poinaï. Pourquoi pas azo msatunoka na musala. Ezako dépendre na je ne sais pas azako zelani. Azako zelani pour na ko benga bilenge basala musala malamu bazonga na musala azo zelani. Alors, déjà, SNEL à Siko, comment Jean Bosco Kayombo. Alors, on dit en français, les hommes passent, les institutions restent, il y a la continuité de l'État. Pourquoi pas Jean Bosco Kayombo, le Bakeno, SNEL à Zana faute, Bazom Sabou na Moussala, Ndeko Placide. Naisika wana, moi na tia commentaire bien exact pour cela dépend de mais mobeko ezali. To comme ko landesko ndenge mobeko ko kata likambo yango. Et non, bah sentiment to consentement important. Voilà. Donc c'est la mobeko kata likambo yango. Ah voilà, ndeko place lo zako continuer maloba na yo, oui. Oui, na lingaki lisusu ko bakisa été comité de gestion oyo ezali pour le moment na SNEL. PCA atundwa. Oui, engrais aller atundu. Ah. Ba yebi dossier oyo malamu. Même les DRH amuli ayebi yango malamu parce que tango to bali to dala DRH c'est amuli. Après moment ba ya kolongole mais ba eko zongi sa eli susu sikoyo na direction na département des ressources humaines. Ba yebi dossier ya CRS na brigade malamu. Brigade etikala kozala jamais na SNEL. Grâce na musala to sala ya malamu etindi comité de gestion ba créer une nouvelle structure na kati ya SNEL oyo bengami brigade de recouvrement et d'identification. Tango to banda ko kitana terrain de Kozulu soki ozalaka na moment wana ifalo mona ba bureau ya SNEL bazwaka misolo babanda kokangati 18h parce que bato bazoya kofuta ouais wana lobaki yango déjà ouais bozalaki quand même mbongo oyo to sala quand même musala ya malonga na SNEL. Oui musala bango ba directeur ya SNEL ba yebi musala brigade sala ti sikoyo bazana ba souvenir ya musala wana banda SNEL banda il n'y a jamais une cellule ezalaka créer koti sambo lokola cellule na biso
bango moko bavoya et permettant bango pour que bamatisa même mbongo et ba travailler à SNEL. C'est pour dire que ils ont un dossier à mauvais sur quoi ya bato et comment qui a kotala nginganja za na parti nini nginganja za mutu ya province nini mais tango bato ba bandaki ko souffrir ba jeune nyonso monai ils ont ba licencié bazawana ils ont ba gradué bazawana mais bandima ki kotamola na se ya moi okende ko sala recouvrement okende ko identifier bato ba yibaka ulutili ki mabafuta kati bazali na kati wana. Merci. Alors, Jacques Olkatende, quelles sont les démarches menées et pas à Azado pour nous sunga ma compatriote yo baza quand même ko souffrir, il faut to lo bayango pour les Ndeo Gilles avant to koma wana nagani si que injustice moko ezana kati wana bango balobeli yango te. Oui. Po ba poste na bango ezalaki vide mais bazwa banani. Ah, voilà. Et ça peut on a bombé bango comme question. Voilà. Donc bazwa batoyo bazaki na kati na bango te. Bato ba parti politique nde batie na esika wana. Alors que bango pe baza ba congolais. Basali musala ndenge balakisi basali musala ya bien. Kasi démarche nini Azado asala ki ya liboso ezali ete to sala ki makasi po bango bazwa avocat ya malonga. Omoni bazwa avocat ya malonga. Na ndenge bango ba uti koloba po bazaki bango nyoso na procès kuna. Ndeko Jérémy oyo azaki avocat na bango asala ki musala moko ya kitoko. Nakanisi que cour d'appel décision nango et ozala ete ya liboso peut-être que baozongi sabango la décision à cour d'appel baozonga musala soki esne la boyi kozongi sabango musala il faut futa bango mibeko lobi ndenge wana ebiso to zala wana to sala makasi pour décision oyo cour d'appel et ozwa ezala exécuté bakota na droit na bango. Voilà. Alors, tout est dans 7 minutes, tout ça la tour il y a table Norbananandeko Placide Mayo en quelques lignes on nous lobby au caméra le Lobana Souka pour la émission à l'élo en ce qui concerne le dossier Abino et Zande. Merci Minginde Kozulu. Le Bananga Souke Koko Zalaboy. Nazo Senga Naba gestionnaire Yasnel. Biso bangonde baluka ki biso to sala musala et puis musala wana epesa ki fruit nango na ndenge to kei ko samba to komi desko to komi lelo na sengi na bango ete conscience na bango na ndenge ya malamu esala poke likambo oyo esila toko ko telema kaka te ya kolandela likambo oyo pendant que biso to za na raison na yango oyo ngala zo senga ezali bazongisa biso na ba droit na biso e ya mibale nazo senga na mokonzi ya mboka lokola ye azali garant ya ba institution ya mboka na biso atala ndenge nini jeunesse ezo souffrir na kati ya Congo ameka kotia lisu na ye na jeunesse congolaise parce que les jeunes souffrent voilà pourquoi dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos communes et villes, parce que les jeunes n'ont rien à faire, n'ont pas de travail. En tout cas, abeta likambouana c'était na entreprise publique pour que makambu oyo comme malam. Merci. Alors, ndeko Alpha Bendelo, tangwani no robeta na dossier Talibino, ex-agent licencié abusivement na SNEL. Merci beaucoup ndeko Gilles. On azali kosenga na SNEL pour le moment comité de gestion et démontrer sa bonne volonté ya kozongisa bilenge oyo na musala. Parce que musala oyo brigade sala ezali na ba réalité ba résultat nango oyo ezali komonana. Ezali kukumate to côté la kibo na boyete pour que SNEL azwa biso na musala to sala kanano oyo ezalaki ya malam ba résultat nango bazana yango. Donc comité de gestion et réfléchir kozongisa bilenge ya basi na mibali basala musala malam
bandeko oyo batikala kozwa mbongo ya corruption sur terrain te bango moko SNEL bapesa biso kombo ya sika que ça c'est une nouvelle SNEL avec une nouvelle mentalité okata mutukura oyana mbongo na ya pesi bozongisa lolenge boyebi bato ya SNEL bango bazwa ata 1000 francs mais bana oyo ata $100 ya mutu $200 babanda ikozwa te oyo nyonso babanda komona sur terrain babanda ko yako ozomona sikatel mutu wana ozomona par rapport na biloko azana ngo boulangerie chambre froide azana ngo facture wa futa keza ngo fala futa te oya o signaler bato ya SNEL na litoyi pour que bango batiali suna bango kuna bango tango bamona ki ba secret wana nyonso eza révéler bana oyo bakomi na bisika oyo biso tokenda koliela bakotisi diablo na comité de gestion mais je pense que les revenus pour que le comité de gestion oyo réfléchir autrement pour na kozongisa brigade oyo ba créer na kati ya SNEL pour na recouvrement et identification ce que le sur terrain au moins ba ja SNEL te ba journalier bazo kende na ko bebisa réseau ya SNEL. Merci. Junior Fumudia. Oui. Pour la conclusion, nango retard. Conclusion nangai oui na retard mais ngana zo kosenga komba prédécesseur nanga ba ne lobby tozo senga bonne volonté ya comité de gestion parce que le DRH Oyo comité de gestion avec Jean Bosco Kayombo avec Jean Bosco Kayombo et André Alain à Netundu comme PCA parce que les DRH Oyo azalaki ko mema biso na processus ya engagement c'est le même DRH Oyo azali lelo na SNEL ay azana ba élément nyonso valable qui prouve que nous sommes efficaces sur le terrain, nous sommes prêts à réaliser ces recettes ya SNEL pour que SNEL azonge la image na ya kala azala te SNEL Oyo et puis non azakana na courant te na barrière ba nyongo non. Et puis deuxièmement demande ngezanini nous ouvrons dialogue si la SNEL trouve que nous pouvons parler pour que tout ce dossier à l'amiable. C'est la question que na bombela bino na suka. Nous sommes est-ce que avez-vous entrepris des démarches pour nous écouter la place dans le comité de gestion actuel pour vous solo laboyer pour une solution amiable au lieu qu'okendaka na ba liboso bazuzi. Bon, à l'époque il y a DG Mbala, on a demandé mais il y avait la mauvaise foi na batu ba nezala ki wana. Chose grave que beaucoup kende po monaye secrétaire azola sabino photo que yé. Tu vois un peu, c'est pourquoi on a été déçus na nelokwana mais cette fois nous ouvrons un dialogue au bakomona que ceux qui bazana besoin ko solo la na biso leto kende na justice pour si la bonne nous sommes prêts na ba avocat na biso s'il faut dialoguer nous allons le faire avec nos avocats conseils donc solo là to trouver une solution amiable pour la réintégration na biso na musala. Merci ndeko chako lokatende pour to kabana parce que problème oyo vraiment eza ko sala batu pasi ya kolongola batu na musala kaka ndengwana ndeko chako lokatende. Merci ndeko Gilles pour na mutuna ya suka uti ko tuna il faut na ebisa ba téléspectateurs ba congolais était azado akomelaki SNEL mukanda toyebisi bango ba Jean Nabino tozana bangwawa ce qui moyen ezali tokutana to solo la ba pesa ata e yanwata mokote tilelo non nakanisi ke mauvaise foi ezali côté na bango yango lelo ba Jean ba uti koloba ce qui moyen ezali dialogue et s'instaurer nakanisi ke kozala on a profit na bango ba oyo bazali awa et on a profit à SNEL. Aussi va condamner SNEL à bongo et belé. Voilà. Merci Jean-Claude Katende président Zado nous a toujours ko sunga ba ndeko ba compatriote na yo 400 ex-agents ya SNEL licenciés abusivement. Merci na Junior Fumudia ex-agent. Espérons que Nzama Rosala bokozongela musala na bino. Merci Placide Mayo ex-agent licencié abusivement. Merci Alpha Bendelo, ex-agent licencié abusivement. Merci. La bombe là qui au cartouche moko suka. La moni. Tout la petite question moko. Le bi bozala ki ba journalier. Pour le moment na iloko moko te.
bozalaki ba temporaire omoni mukanda oyo Oui. ezali ya mama Célestine Hortense ADGA ya SNEL À l'époque. à l'époque ADGA n'époque ya Donc on a quelques lignes. alobi nini awa azoyebisa madame Louise Munga ya portefeuille Vous allez à portefeuille. alobi demande de lever dès la suspension portant des décisions portant suspension du processus de mécanisation et de signature de contrats de travail des agents recrutés pour la brigade de recouvrement et d'identification. Omoni, yoka siko place dans ce cas yo moko tanga ngo. Rapidement pour vraiment te combiner à Souka. On veut souligner, hein, au cas où SNEL n'obtiendrait pas la levée de cette suspension, elle n'aurait d'autre alternative que de résilier les contrats de travail de ses agents, ce qui la mettrait dans une situation particulièrement inconfortable dans la mesure où elle ne saurait invoquer de valables motifs pour sous-tendre pareille résiliation, s'exposant ainsi à des risques judiciaires très élevés avec comme conséquence les paiements d'importantes indemnités de licenciement. Wana bisote, wana za SNEL. Na sukisi wana. Merci Nabino Basodo Bozalaki ebele ya kwa Nabiso ba o batali émission la banzi et puis c'est bango mamingi mais l'autre ko loba ngana ka sonité pona bango pe na robanga mutute eza problème à SNEL na régie des eaux o boso sakana mingi na ba compatriotes na biso okomona mutazo ya ko bongisela yo pompi azo ko timbola tio o retourna ebo o na sala une année na régie des eaux mais na sa journalier voilà des scandales ça ne se passe qu'en République démocratique du Congo. Au monde a couru zate au service bon na service au bengi baya ko bongisa yo mutaso matana poto massa journalier il n'a même pas matriculé zate contrat de travail zate na SNEL mais ce que le problème est lié na place pour sortir derrière mon sala et ko sala ndenge ni et puis aussi ba place no sortir misala no surtout botie ba fidèle ba parti politique na bino. Ce n'est pas du tout normal. Espérons que le cadre commun a état de droit avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi makamona de sila bon engagé ba tout baza ko mériter ndeti 400 ja oyo bakote kona basali formation na bango bo retenir bango sikoyo bobomi ono bovana nanu pembeni comme ça torotala torbenga bina après bo musana bango esili sikoyo communique ma bazuzi li kama bazuzi mais comme on a bato bazo retirer ba mbona ba banque et ça ba fidèle ba parti politique ça se passe qu'en République démocratique du Congo on a le bakake tango ba pays musu bazo penser na développement bisoka ka kochaka baninga bakal c'est ça la République démocratique du Congo. Mahamingi to senga na DG na PCA SNEL boyoka solité ko façonner comme on a passé bozongi sabato yo na musala bozongi sa 400 agents ya SNEL na musala parce que mikande zali pe bokela bazuzi bozoko pe bokoyi busiko soki bazuzi bakati bozoma teke bino SNEL bofuta bango mbongo mingi mbongo wana il faut kene na fonctionnement SNEL au lieu que bofuta bango mbongo na mikanda yango e monani awa en tout cas tout ce qu'il y a engagé kaka bata ba parti politique o ba ka wana preso na ba siège parti politique ya robele la bino tolete na ba parti politique bozo ko engager bango bozo pesa ba matricule ya ofele boke na ba banque beaucoup mona ki ba bozo mbongo na banque na kota l'état ce sont des fidèles des partis politiques et belé batanga mais belé be batanga te alors bo pesa pe chance na ba tout misusu ba congolais belé o bazo ya ko luka musala quand est-ce que la République démocratique du Congo mutako ya commis demande à plan na IG l'honneur avant de prendre ndako bobengi asali pe test na ye azui bo engagé kaka il faut avoir engagé face à la mona tata mosia il faut à la pire massa na yo il faut à muta parti politique na yo ce n'est pas du tout normal espérons qu'avec le gouvernement Sama Lukonde makamwana et aussi là en République démocratique du Congo SNEL koyoka sonité zoni sabatoyo na musala botika malamu de tokotani balasi.